congodialogue.com. congodialogue.com. Voilà donc, mesdames et messieurs, Batata Mama Bandeko, Mbote, Baï Congo, Mbota Magnonso, il y a un Mboka Congo démocratique, Ozali Bongo, Neto Bengi, Bisomoro Awa, Bana Yafumu Kimbango, O Nyonso Zima Koki, Ngonga, Pe Eleko Yarota Epson Apokalelo, Mingi Baïba, Ningi Ba Pesi Penze, Likia Pe Bolingo, Mingi, Bokebi Mingi na www.congodialogue.com, donc, Tokuta Nisusu, Neto Baki, chaque samedi Tokuta Nara, Poto Sololaka, Nege Makamelo évoluer na Mboka. Ils ont voulu n'amboka ils ont qu'un n'engeni. Samedi les cas qui tombent Mahambo est allé bongo mon amboka Sami et Badi Banga, was allé premier ministre Ponami na ndeko Joseph Kabila poète à Konza, a même biso n'amboka Congo démocratique na moponomi. Na bête qui c'était mingi na mutuna misat na tuna qui est que nous l'on a yeux à noter, torotel les maté, tokokoba, tant au mosu sonant mitune comme elieti. Ce qui est comme là qui est tant que ça parce que les mituna moko ya motuya makasi penza lelo tokolobela bokeseni o ezali ko kota mituya bato ezali ko tungisa bato mingi ya moto comme le 19 décembre to solola nanu likanisi oyo babengi constitution likanisi oyo babengi accord ya Kanchachi. Nini ezali kocha nungu na kati wana boyo kamelanga malamu na mo boyebi moke o bakoko bapesi biso tolingi be tebisa bino boye to talisa bino na mokuse penza ke mikili nyonso oyo bozali ekolo nyonso France, Belgique, Afrique du Sud, Zimbabwe, États-Unis, Ghana, bamboka nyonso na molongo ekambami na mibeko wana so yoki ne kono nyonso balobaka nul n'est au-dessus de la loi elikoloba nini moto moko te oyo nzambe asala ali na miso mibale zolo monoko pe moto makolo maboko akoki kozala likolo ya mibeko yango sikoyo basangisi yango nyonso ndakisa mibeko ya libala babi mwasi na mobali so bayokani balingi babala na bakeli boso ya officier d'état civil dans la commune, bourgmestre, a sangisi les balles de l'alliance. Tu appelles un régime, il y a les balles. Tu kaboli yango. Tu kana bitumba. Soit pas bon on balé ba kili boso police PV, ceux qui les bitumba, coup et blessure, ba même on a parqué. Tu allez à moïsu super moyibi. Boko tina biso to bo futi te donner ba ya gliveleri. Kokota na kozi kozolo ya moninga sans que futa. Ba bien gliveleri. Okoki po kende le boso OPJ ba sambis pe okena prison. Mi be konyon so wana. Non, écoute, le bon, de Patrick, Mundadi, Ouazali Bongo, moi, Manjili, tout le monde Massina, il y a moté comme député, pour que nous gouvernons, a parlé du peuple, et Sengeli, a Kokisami Beko, Songolo Pakala, attends, que là, si boye, Azana Bavula boye, Autana Lignomba politique, Tonini, a Kenama Ponumi, Namo Mekano, Baimbo, Poni, n'a commis député, Wana Pezali Mobeko. Nango, Tokapela Mobeko, automatique, Likolo Penza. Otobengi, institution président de la République. Et elle est institution. Pour être moto, comme président de la République, c'est une c'est une voula boy. Ah, bah, que là, si boy. Azala moana ya tata la maman Obali Bayi Congo. Azala Congolais, RD Congolais ya Makila. Et elle est mibeko. Si ma kupuna moto wana, tata mokonzi ekolo, et c'est une sala voula mitano. Vula mitano wana akozongela yango soka ningito bat basepeli na ye vula mitano le sous et ça les vula zomi otobi mandat à 5 ans une fois renouvelable tango sali yango abu pia tozu nyonso wana eza mibeko oyo ezali kokamba ekolo oyo balobi moto moko te alele mai na makila akoki kozali kolo ya mibeko wana ata koyo tata mokonzi. Même le président de la République ne peut pas être au-dessus de la loi. La loi est au-dessus de tous et nul n'est censé l'ignorer. Na français. Sikoyo, nini oyo lelo na mboka na biso ali ko salema. Mibeko nyonso to lakisi bino awa to sangisi yango nyonso na moko ekomi ezali constitution. Yango nde constitution ekolo. Nous avons en France, nous avons en France, la constitution française est allée, il y a la Belgique pays allée, il y a le Nigeria pays allée, il y a le Sud-Africain, non, l'Amérique, ça s'appelle la constitution là-bas.
mokili nyonso oyo mboka nyonso ekolo nyonso et la constitution o esengeli moto nyonso atosa pe moto oyo abiangami mingi na etale constitution na biso ya bolandeli botosi ya constitution ya libongo tata mokonzi ya ekolo na eleko ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange président yenda zali to bengi na lopoto garant ya constitution yende sengeli ayali sinzili ya mama ya mibeko ya ekolo yende sengeli alandela penda eloko nini esalemi te yango moni so okei na parquet ko samba to na tribunal kuna balobi na yo bakatele mvula zomi ya prison bako kata yango na kombo ya tata mokonzi ya ekolo landa na bokebi nyonso sikoyo tokomi na ngonga toali na France te toali na Belgique te toali na Philippines toali na États-Unis te toali na Congo démocratique awa mboka eza na katikati pena ya Afrique na Afrique centrale mbeba esalemi mbeba ebanda kosalema ebele kutu tokokanisela bino mbeba mibale misato oyo boye buta mosusu boyebi te constitution basi baviolaka yango ntango batie bagouverneur ya sika tozalaka liboso na 11 provinces plus Kinshasa tokomi na 26 provinces lelo esengeli sikoyo ya mbote gouverneur ya 26 provinces wana bazala lokola mibeko ekolo elobi esengeli bato baile bato baza na province wana bakende na maponomi bapona badepute provinciaux na bango nsima mpona badepute provinciaux nde badepute provinciaux bakosangana sikoyo na assemblée provinciale ya province songolo baponi gouverneur ya province ezali bongo na kati ya mibeko ya constitution sika tokomi na eleko kopona ba gouverneur 26 province wasali sika ezali bongo te bandeko bandinga na Kabila babi tete so tobitaka na polomi ya ba député provinciaux tokoleka te baluki kosala lolenge na bango tobengili seki basakani na biso bazwi ba député provinciaux oyo ya depuis 2006 bandeko na ngai boka ndenge mboka Kongo ezotambosama na bozoba pe na soni na bosoni ba député wana tozo exemple tozo ndakisa moko neti ya province ya Équateur bazi ko soje na Mbandaka nde bazwi bango balobi lokola yo zali bozo boyi ba député ya Gemena bokende na Gemena bino boali ba député ya Bumba bokende na Bumba nde bapanzi ba province lolenge wana ba député ya 2006 batata na ngai ba mama na ngai o nyonso balia misolo ya Kabila o tobina na poto bazali corrompu bango nde bazali ata na mandat moko te ya peuple mandat esilaki depuis 2011 bango nde bango makoki ya kopona ba gouverneur ya sika poto nyonso wana yango tokonyataka lelo bato bakonyataka constitution ya mboka mibeko ese bebi ekolo yali na mbilinga yango biso tozali koloba te le 19 oyo tata mokonzi Kabila manda na ye ekosila po ye azali nsinzili ya constitution ali kosinzila te ali kokosa poto bonyama bozoba na kati ya ekambelo ya ekolo nyonso ekosama na miso ye ali komona eyali makambo ya kondima te toboyi yango sika ntango mamoni te lokola tokomi na maponomi ya tata mokonzi ekolo depuis le 19 septembre esengelaki batokende babenga seni ebenga bato mpo tokende maponomi esalemi te tonyati lisusu tobebisi constitution tobebisi mibeko ya ekolo nyonso wana na bokambemi ya tata mokonzi ya ekolo ye moko mpe ayai kobebisa oyo tolobi na apui na ye bamoni te congolais mingi mikolo oyo mwa mbinga bininga yali keba mpona kozala na bozoba te tosenga tokende na dialogue na masolo na boyokani nde bake na dialogue bandeko oyo bazali nsima ya mwana mboka Kabila babengi mo bandeko ya majorité présidentielle bake koyokana na bango kuna bandeko ya opposition basusu bakei ntango bayokani bongo yokanga malamu ya motuya likambo toloba sikoyo babimisi accord ya
Kantchachi. Na kati ya accord wana elobi moi moto ya kokamambula matadi ekolo premier ministre esengeli uta na opposition elingi koloba nini bandeko bayeba kokamba mboka na ndeko Kabila kabanga bamoni basi babebisi makambo nyonso makambo ese bebeli biso awa le 19 awa ekoyindela biso po tosala malamu tobenga bandeko ya opposition oyo bayeli kuna baya nano bapesa biso mwa nzela babengi wana lopoto glissement po toumela mwa moke ndenge baobelela umela bandeko mosusu ya opposition babi te biso tokota te wana ezali bandeko ya rassemblement bale sika moko na Etienne Tshisekedi abi te tokota te basengi boyokani mosusu siko boyokanga malamu ntango tosala boye wana mwana mboka Kabila ase azwi constitution oyo ele kokamba biso atie na libenga na ye akangi yango akomi kolakisa bino accord accord yango nyonso ekosalema sikoyo ezali kaka likolo ya accord nzoka na kati ya accord wana fongola miso na matoyo kamalamu atie kutu moko loto te Kabila signé accord te a signé accord te yo kamalamu eloko ye asigna na oyo alapi ndai te ye akobatela pe akotosa yali constitution nzoka constitution oyo ye atia mokoloto na alapela ndai ate akotosa atikeli kotosa yango te esika sikoyo toyi komi tuna yango wana mwana mboka Kabila atosi constitution te oyo atia mokoloto pe alapelaki ndaya kaka accord oyo asigné te nde akotosa tokei malembe toyeli na accord toali mpe na constitution nyonso mibale wana ezali mibeko boyokani ya bayi politiki oyo batie po ete kokamba ekolo caution yango ekambaki biso banda 2006 kino 2016 yango oyo bazwi constitution batia yango nano pembeni baye kosala accord po ete accord ekamba biso mokolo bakosala maponomi ya tata mokonzi ekolo mosusu tokomituna ntango tokosala maponomi ya 2018 avril wana nde tokozokela constitution to tokosala constitution mosusu to tokosala olelenge kani motuna bato mosusu balobi Kabila alobaki deja ke ye bomitungisa mpo na ye te ye ndenge azali wana constitution esi esali makambo nyonso mpo na ye. En ce qui concerne mon avenir politique, la Constitution a déjà prévu tous les animateurs des institutions. Il dit que y a à côté sa Constitution. Il y a une Constitution Kabila côté ça. Oya tient na libenga na ye, aboye côté ça ou tokala, to à côté la Constitution mosusu. Yo kamala mbela, yo kamala mndego ekolo Congo démocratique. Kabila ali alikanisi tango mosusu. Ya kosa la constitution mosusu wale matoya koyoka ayoki sika accord ya Kantchachi elle na motuya nini likolo ya constitution po constitution ezali bongo likambo elobi mokambi ya mbula matadi premier ministre esengeli auta na majorité parlementaire. Majorité parlementaire et ali bato oyo bakei bongo na élection ya ba députés nationaux bakuti ke bango na lingomba na bango politique ba eli ebele to ngomba politique basangani basali majorité nde bakomisa premier ministre na bango wana constitution de l'opio ezali na minute la libenga ya Kabila batiango boye babite sikoyo accord oyo tosali sikoyo oyo to wana ngo sikoyo yango nde to kosali sone constitution lobité. Tout ça, c'est accord et lobby. Accord et lobby, mutu oya kokamba biso la transition et sengeli auta na opposition. Yuko sko mutu na malamu. Na sima ba sisi masolo sona ba miso mo mboka ba dibanga. La ndanga malamu. Mwana mboka ba dibanga. O ali premier ministre lelo. Ali l'opposition, toi l'opposition té. Soit l'opposition, ali la parti nini. Moi, je vais dire oyo accord et lobby. Yende a élu premier ministre et opposition. Iyo, tondimi yango. Si katotuni bino, a l'opposition,
ya solo na parti nini ya opposition. Pour la partie où il y a une opposition, UDPS, il y a mon mboka Etienne Tshisekedi. Oyo epona qui est pour être à la députée nationale, bah c'est Balongola qui est. Depuis 2012, attention na UDPS. To tuni yo, oh la nabiso, na yo pen de opposition, ton de comment la Congo nyonso. Ata ko tolobi a eli moto oyo auti na parti ya UDPS. Ata ko bolongola kaye déjà. Tant qu'on est un dialogue, un dialogue en quelle qualité? Un dialogue, bon député, bon membre IDPS, bon nani. Tant qu'on est Landeli, tu veux qu'il y a un dialogue, bon personnalité politique. Et lui, comment nini? Bandeko nyonso oyo IDPS. Oyo basé passé en 2012. Le cas pour le mal monté, beau siéger dans le parlement, beau côté à l'Assemblée nationale. Oh, nyonso watchara moto makasi bakenaka, IDP c'est longo laka bango nyonso. Bali c'est même autant yango. Ndeko badi banga azalaki président. Kuna nakati l'Assemblée nationale, ba député IDPS na ba allié. Ba bengi mon groupe parlementaire. Tant qu'il y a un dialogue, est-ce que Azakene na kombo wana balobité akenaki kaka lokola personnalité politique ya solo mbilinga na mbilinga na kati wana fongola miso mwana Kongo yo kanga malamu sikoyo lolenge Kabila tie conscience lipekana ye tokomi ko salela accord na kati ya constitution et l'article moko lobby mobeko nyonso oyo euti na boyokani ya mangomba oyo ya communauté internationale tolobi Union africaine to ONU to CPGL to OIF, toute convention signée par le gouvernement congolais émanant de ces organisations internationales est au-dessus d'une loi qui se trouve dans la Constitution. Yoka. Moi, Namboka Kabila a outi la Constitution, chef de l'État. Moi, Namboka Badibanga a outi na accord. C'est quoi yo? Tout ça est l'accord awa. Nani ali na makoki. Koleka moninga pour être accord des ali convention et au salemi li colon na li pamboli na bénédiction à Union africaine mingi pendant la résolution 2277 oya ONU et ko banango to so la boye moi na mboka badi banga pour être yenda ali premier ministre yenda ali na bokonzi Kabila akoti na mbeba aza komi boma yemoko akososola te ko banga te. Lelo, tonga itolo vela bilonga likambo o etali nyonso salemi. Ba bebisi constitution, basi ba nyati constitution, ba tia ngutu pembeni. Sikoyo lokola mwana mboka badi banga comme premier ministre boye, gouvernement pesa ou meleza ko yaka te, tamusu neto sala mission bo essayer to éviter to solongo semaine prochaine. Nini ekosalema penza le 19. Ce qui va découvrir que ça bolanda biso bo fongola miso na matoyi bo kamalam. Le 19 décembre et loko mokote ko salema. Ba calcul les un mois embrouillé bozo mata bozo kitabote. Le 19 décembre et loko mokote et ko salema na mboka Congo démocratique. Ce qui est loko salema et sengeli est loko et salema le 20 décembre. Pour le 19, mandat ya Kabila est kosila na 23h59. Minute bien, mandat na esili abou pia. Le 20 décembre.
Et sengeli na yo sala nini mwana Congo. Ba miso balobio tout ça la cocktail molotov. Ba miso yo zala na machette, miso biza te. To boyi makile tanga mokolo wana. To zui. Liloba moko. Pona ba imboka Congo nyonso. On a les bandits à Mboka, on a kati ya mabele ya Congo démocratique. Wali mwana oyo, ba koko bayo. Ba kuna motono na bango awa, na mabele otoko tambola ya Congo démocratique. Wali mwana oyo, ba boti bayo. Ba pesa makila ya bokoko ya Congo démocratique. Landanga na bokebi nyonso. Soki bakoko na yo o bakoko babota baboti bayo. Motulu na bango ekundama awa na bele ya Congo démocratique. Soki yo ozali mbotama ya mwana Congo démocratique. Makile kotama na misisa na yo e alibe ya Congo démocratique. E sengeli mokolo wana obima. Bima. Bisika biso ozali bima. Bima po bato o bako kanza biso lelo bako nyokolo biso bamona ke tolena boyoka ni sinda bango ata mokolo moko te. Bima na balabala, bima na kota na balabala, bima. Lakisa ko zali na boyoka na ata mokolo moko te pe okoyoka na bango te ata mokolo moko. Soda, policier, oyo nyonso azali na makila ya bokoko ya Congo. Soda, policier, oyo nyonso abotami na makila ya mwana ya Congo démocratique. Mabele ya fumu kimbangu. Yokanga malamu. Soki ozwi mondoki na yo, obeti ndeko na yo, RD Congolais, mokolo wana. Il y a le 20 décembre. Soldat to policier nyonso oya ko beta masasi ezwi na nzoto ya mwana ya Congo makila etangi. Soldat to policier wana akobela liboma. Okobela liboma, liboma olata yo. Okozala maudit, okolakela mabe tina 3e génération na yo. Bana oyo boti na nzela ya makila na yo bakomona pole te. Soda, policier, bazwa oya Brazzaville, bazwa ya Luanda, bazwa soki arare baya awa baboma biso. Mais yo soda oyo botami na nzela ya Congo démocratique, koko na yo mostolo na ye kumnama na mabele otoko nyata awa obeti mokolo na masasi na nzoto ya mwana Congo démocratique makila na ye tangi okobela liboma oza kolakela mabe tina 3e génération yeba yango mpe malamu bana oyo boti directement bakomona pole te bakozala ba malheureux na kati ya mboka oyo. Esengeli totalisa na bikolo nyonso ya molongo, totalisa na baebanso ya nzinga ya Kabila pe na ye bon Kabila te tozali kondima lisu bokonzi na ete toboyi yango, bakoko baboyi yango, bilenge baboyi yango, batata bamama baboyi yango. Akonzi mibuzomi oyo toponaki ye ekoki ekomi na eleko ete ye atika soki atiki te le 20 mwana Kongo nyonso na balabala bakoko bazala na bino. congodialogue.com
congodialogue.com.